namo kurera namo. Ma vie, puis est-ce que vous allez bien? Est-ce que moi, maman, tout ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Et vous de votre côté. C'est comment? La reine mère, elle va bien. Appelez-moi qui m'est qu'un cac. Maman, tout béton. Nalo bagaso ko sa mutakanda ko tala ngate po sepla na ona ngaite so ipoza fanatique révolté ko tala ngate po ko sepla na ona ngaite so za mutakanda ko tala ngaite ko sepla na ona ngaite monde siliki aussi parce que oza mutu ya kanda na ba tuzuki émission na biso ala kati elia ni TV eza pona obebi sate ka sezarande pona ko bongisa merci mingi na bino soto bo disposateur na bino pona ko tala ngato pe pona ko yoka ngabo monika ndina boka litama boloko mama Denise na moi c'est na bo litama boloko mama Denise respect à la première dame du pays, la mère de la nation. Merci mingi na biso to bolinga maman Elia Nitu obo spla maman Elia Nitu obo tara ba émission maman Elia Nitu oyo boza abonné na kati ya Elia Nitu TV ndeko soza mbano ya liboso na kosenga na osabonné na Elia Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission est écoute na kati ya chaîne na biso ce qui émission est écouti okomona yango awa to sala ka mingi ba télé réalité bobi ke maman Elia Nitu na sa ba télé réalité nous parlons du mariage, du vrai, du vécu, du quotidien. Makamunyo soto to vivaka yango nde to solaka na kati ya Elia Nitu TV sans pourtant okota mingi na kati ya ba polémique za monde na biso te soto solaka makambo oyo ba polémique wana nde za penza monde ya maman Elia Nitu tena baka ici chez moi c'est la qualité non la quantité. Ba gros bisous na biso surtout obolinga ka maman Elia Nitu oyo bo sepela na maman Elia Nitu ma deuxième famille zali bino ba ebotala nga na benga ka bino ma famille du cœur, parce que vous êtes ma deuxième famille. Bon week-end à tout le monde. Tout ça déjà samedi. Tout ça vraiment avant dernière semaine, il y a mois de mars, parce que là, ça veut dire qu'ici, je pense qu'on est déjà le 24 mars. Nous avons battu la biso. Dans le bac toujours que la colonne qui a habitude d'être. Ceux qui nous ont battu si on peut m'abonner, il faut au sans âme couper sans âme merci. Oyozana ngona ozana ngote komisaka nzambe pamba te Bible elobi na biso ete contentez-vous de ce que vous avez. Ceux qui nzamba pesi pe mabomo pesi nzambe merci. Atozangi ya kolia, atozangi ya kolata, atozangi mobali, atozangi mwasi, atozangi bana, atozangi bakoko, me pe mabomo o basombaka te. Ceux qui nzamba pesi yango komisa nzambe Bible biki boluka na bokonzi likolo o nyoso bozolike ko pesa melabino après. Voilà, trop solo là. Ma soeur, tout ce que nous solo la boyebi qui est sur la toile, en tout cas que son âme repose en paix. Qui mieux vraiment ezalana molimo ende kona biso atiki biso vraiment ndeko ba exemple mingi komi koya soka muta bengo apeso lisola peso exemple ki tala kutu exemple wana eza boye tala kutu boye tala nga pe komela ngai boyebi ke bato yo bayebani bato yo batala ka bango nde biso nde toza bobozo ta biso na ba à travers ba réseaux sociaux. Ba makambu o ezake muto ayebani soki ebimi batu balobela kango mingi mais makambo zake soki muto ayebani te ata baye kobeta lisolo na ye batu bakolobela ngo mingi te parce que eza visage moko eza inconnu na société mais so eza visage moko eza très connu na société une fois likambo ebimi okomona vraiment bato bako vandela bako banda ko lobela bako banda ko lobela po bazolobela mutu oya yebani. En tout cas notre frère Johnny Faye paix à son âme. L'histoire nazo betela bino lelo similaire na likambo oyo komela ki ndeko na biso Johnny Faye. Alors pour na kote la mozindo ya l'histoire na biso na pesi na bambote na mama colonel Mimi Bikela kamata bambote na yango wana séjour malam na kati ya mboka à Paris. Je te fais de gros bisous, ba gros bisous na yo penza yango wana. Baby Nazara Buena Sekaka. Les souris fait partie de ma vie. Nazara Ndengwana na mtoko seka. Yana ba kesoza mutakanda kotala ngate po sepa na ngaite. So mukati na boka litama boloko mama Denise. Kotala ngate soza mutakanda. So poza fanatique ya volte kotala ngaite. Awa Elia Nitu TV za pona baby sa tena za ndepona ko bongisa. Na pesi mote na mama Mimi. Po ye mikolo za na kati ya mboka France. Quand on a mboka France, on a salé ba gros bisous. Mi-coste de moi, je te fais de gros bisous. Ben bisous non yango wana. Bande ko ezala ndeko moko abengi ngai. Ndeko moko amosi abengi nga po ayebisanga ke mama Nitu
mokili eza ya koningana bato lelo bavandeli kaka kombo ya Jani Fay mpona ndenge mpenza première version ya likambo ne ezoyake la brune oyo aza mama ya bana misato mama ya bana na ye ke ye moto abomi ye première version yango wana bazoprécise mpe ke abomi ye te mpo atubi ye mbeli abomi ye par rapport à bacomportement abomi ye par rapport à bacaractère ndenge babandeki kovivre na ye makambo abandeki kosala mingi ya mabe etondaki ye mingi na motema yango baza koaccuse ye balobi ke abomi ye alors yoka ngai mpe na ye na lisolo oyo naza kopesa yo salameli grande sœur na ngai ndeko ya mwasi alobi ke grande sœur na ye na mobali na ye kaka ndenge ezalaka bato mibale bokutani bolingani etu mobali azalaki na mokanda te mwasi nde moto azalaki na mokanda ndenge mwasi azalaki na mokanda kaka makambo ya kobota oyo ke tobota mpona sala nini na deklare mwana mpona kokozwa mokanda mobali nde alobaki ke na deklare mwana mpona koka kozwa mokanda mwasi alobi wi odeklare mpo okoka kozwa mokanda ozala bien mpo eyede mpe na bacharge or mwasi na kati ya mutu na ye azalaki na posa ya libala me mobali na kati ya mutu na ye azalaki na posa ya libala te yango kozala mwasi na mobali bokoki kolingana lelo bovandi 10 ans 20 ans okomona mobali kati ne akalinga libala te ke bobalana biso basi nde tolingaka mabala par rapport ya mibali baboti mwana ya liboso baboti mwana ya mibale ntango baboti mwana ya liboso mobali adeklare mwana na nsima ya mwasi ntango ozokende kosala bademarche place nini tolobaka ke mwasi ntango bazobake labrine aboyi kopesa Jani mikanda labrine aza préfecture te mais lokola basengisaki deja makila eke basali mwana baboti bana mpo Jani akende na bademarche bakoka kopesa ye carte d'identité ezosenga ke ebandaki kosenga parce que Jani n'est plus ebandaki kosenga ke la brune apesa badocument na ye afourni badocument oyo eza nécessaire mpo etya poa na dossier ya Jani Fay mpo bakoka kopesa Jani Fay mokanda yango nde place oyo bato bazoloba ke aboyi kopesa mokanda koboya kopesa mokanda aza préfecture te koboya kopesa mokanda mpo aboyi kopesa badossier mpo bapesa moninga mokanda yango nde place babaki aboyi kopesa mokanda parce que bato mosusu balobaki me aza préfecture te préfecture moto epesaka mokanda kopesa mokanda aza préfecture te ezaki badossier oyo ayeba papier oyo préfecture azalaki nango besoin apesaki te yango esaki ke retarder mokanda ya papa ya bana na ye ndeko oyo mwasi ayebisinga ke mama Nitu ma grande sœur na ngai aza na cas moko eza similaire elle est encore en vie malheureusement Jani est décédée mais c'est le même cas na sens nini alobi ke ndeko na ngai ya mwasi aboti bana mibale apesi mwana apesi mobali na ye mokanda ndeko na ngai ya mwasi azalaki na posi ya libala baboti mwana liboso mobali a cette déclaration mwasi bapesi bapapier nécessaire bapesi mobali mokanda alors yaya azalaki na posa ya libala babalana na mobali or mobali na kati na ye azalaki na posa ya libala te ke babalana na mwasi oyo baboti ne bana mibale mwasi oyo apesi mokanda ye ezalaki posa na ye te me yaya akangamaki tellement trop baboti ba mibale yaya akomi komoni famille ezoloba il faut balanga mobali pa lobi famille koloba ndenge ni fona bala yo moto ozaka deja epa na yo ovandaka deja Ruf Mbutanganga atoka bolimbisa na ya banano Ruf Mbutanganga papa Ruf. Alors papa Ruf. Bonjour et bonjour. Bonjour. Moussa to banda ki boti ba moma. Bonyo so yaka yo moko. Eh bien neto so na boye. Papa Ruf neto so na bo na c'est l'émission ce qu'on a tché na parler. Le bana la grande dame. Le bana l'homme le ba ezaka bien. Papa Ruf. Maman Nitu, le bana la grande dame, celle qui nous fait rêver avec le beaucoup yaye, le service traiteur. Boni papa. Nzambe zo babiso toza bien obatela. Ngala kanisa ko za na Congo. Nzoka ndo za. Mais sans émission aussi ça va obinanga. Il n'y a pas de souci. Nazo rappelé. Et ça, les cas bien, qui va à papa Ruf Mbutanganga. Ma belle, ça t'es? Nazo rappelé, yo papa. Amen.
Banzele se fungami déjà. Nzamba na côté na biso banzele se fungami. Amen, amen. Merci papa, je te rappelle. Ok. Gloire à Dieu. Merci. Ah, on est qui bongo rufu mbutanganga. Ba o ba ebi rufu mbutanganga te. Yé mutu boka kavane na publicité. Na publicité à la Providence, wana papa rufu mbutanganga. Ya monine na obanda service traiteur la Providence. Là on a 16 ans d'expérience cette année là. 16 ans d'expérience. Service traiteur la Providence. Et le bon papa Wema, un seul endroit, un seul service traiteur. Elle et nous formons bloc. Ah non. Non, écoute-moi, paix à ton âme. Paix à ton âme, papa Wema. Eh, bangonde ba ibi ba debi na ngai. Ba rufumuta nganga. Pasteur Francis Lola. Bango wanande. Ba ibi. Ba ibandeli ya musala oyo. Il y a service traiteur la Providence. Je suis fier de moi. Fier de mon travail. Côté on a vraiment la Providence. Maman il y a neto. Alonga nzalae. Otumisa mate soza pour ça là. Libala na yo, libala mwana, peu importe fait aux anango. Bengo be maman il y a neto. Musale lalia. Suivez les guides hein. La formatrice des idoles. Oui, nazomi kumisa pona yebi. Nayebi musala nanga. Je sais ce que je vaux. Nayebi musala nanga. Eh, traité présidentiel. Eh, na baso za mtakanda ko silika kotala ngate po sepano na ngate. So za mtakana. Kotala ngate po sepano na ngate mondo siliki po za mtakanda. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Autre temps, ministre, on a péci respect na madame, son excellence, Antoinette Samba Kalambay, ministre des Mines, député national. Le sac comme maman Mokonzi, elle comme carnet d'adresse. Elle comme un carnet d'adresse. Et voilà. Zachary Bababa, c'est one chaîne. Après, c'est un mot de belé. Ce qu'on a dit, comme un mot de Zachary Bababa. C'est un mot de tambola. Rayol Bossonga la cima. Zachary Bababa, c'est one chaîne. Je te fais des gros bisous. Voilà, non, quoi, bana. Pour la éviter. C'est pour ça, bon, école, on a fait ça. Voilà. Toujours la carte à ma son, on a biso. Et le bon, on a mis ça, Seattle, revenant à notre mouton. Les Seattle, là, le Belango. Oh! Alors, que maman Eliane, oyebi que grande sœur nanga, yazana posa libala,
aza na posa mobali ya bala ala tie pete na musapi. Mais mobali pona ye eza po babota kaka bana. Pourquoi? Parce que mobali azalaki na makamune na motema. Mobali azalaki déjà na ba responsabilité na ye mususu. Oyo azalaki nango. Et la grande sœur le savait aussi. Mais pona ye amonaki que non. Le coup la moi ça en Afrique, nga naza na poto, je vais gagner le cœur de cet homme en lui donnant les enfants, en lui donnant le papier. Nzokande, l'amour c'est le cœur. Mon thème, eza mon thème. Bolingo basomba ngo na mbongo te bandeko nanga. Basomba ka bolingo na mbongo te. Basomba ka bolingo te. Ndeko oya mwasi pona ya yeba ikake, na boti ba mibale, na pesi mukanda. Kaka pona bana mobile obala nga pona mukanda koza reconnaissance. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Batu boni o basi ba pesi bango mikanda le baza ba ingrat. Boni o basi ba pesi bango mikanda. O baza reconnaître écoute tout muso ba e mukanda o to pesa to préfecture, il y a des gens comme ça. Mi bale belé basi ba pesi bango mikanda, mais baza reconnaître en côté. Basi belé. Mi bale ba pesi bango mikanda, baza reconnaître en côté. Faut za lokwa ba Eliane ni tout. Nga zo mukanda na nzela libala. Na nzela libala. Ya bomona toute la combo ni tout tolo parce que je porte ni tout c'est mon nom marital. Boye ba comment ngati. Na mona tout moi comme na commentaire. Comment Eliane Mukendi mais bien sûr, Mukendi c'est le nom de mon père. Mon nom familial. Mon nom de jeune fille. Ni tout c'est mon nom marital. Nga na zo mikanda pour papa bala kinga. Abalinga na famille, abalinga na mairie, awa na poto na Villeneuve-la-Garenne. So que na Villeneuve-la-Garenne, là où on habitait avant, okokuta Madame Eliane Nitou. Nitou est un nom d'épouse. C'est le nom de mon époux. Je le porte avec fierté. C'est mon nom marital. Ah, Maman Nitou, Maman Nitou. Maman Nitou, au moment où tu as dit Congo, oui, naza mon Congo par alliance. Parce que mon mari fait mon Congo. Ngapela comme mon Congo par alliance. Mais surtout que vous avez la source, naza chi de père et de mère. Chi à ma casse, tina moi l'épinière. Mais naza mon Congo, naza mon Ngala, naza mon Swahili, naza mon Tabandundu. Naza, pourquoi naza na bikolo wana nyoso kati nanga? Parce que naza congolaise. Ce qui n'a bien été sa drapeau, bon, na sa drapeau ya Congo. Naza na bikolo nyoso tu ya mboka Congo. Pour naza congolaise. Kamata babizu na oya mette nanga bato papa idodi ya wakana. Veut dire la mienne quoi, ma complice. Je te fais de gros bisous. Ma Bernice, kamata babisou, merci pour na cadeau na yo vraiment. Et comme elle qui to konzamba pambola yo. Et ma titi la molaise, la fille de ma mère. Je te fais de gros bisous. Yanga ya motema. Kamata ba bisous na yango wana. Ba bisous na bino nyonso tu. Ba bolinga ngai, ba bo sepela kana. Ba bo portanga na kati ya mitema na bino. O boza pe na amour sincère envers votre deuxième maman. Naloba kata oza na âge ya maman Alice Ndombele. Naza toujours deuxième maman na yo. Ndeko ayebisi nga lobi maman Nitou. Yaya zo forcer mobile na li mobile ya bala. Na bala Zambe na lola na bala Ba forcer li bala te. Li bala ezaka naturel. Li bala ezaki mobile face à la première part. Mobile so sepe na mwasi, atali mwasi, abandi ko vivre na mwasi, amoni comportement ya mwasi sepe lisie. C'est leur mobile ya kolbake. Nalingi na bala yo. Libala eza pour la patience, te ba libala eza pour la patience. Ba libala oh pardon, ba libala matalana, ba libala mo ke ba mona ngaka na bali, na zu mobali na bali. Wana ba foma bala. Libala mo ke oh mobala bali yo kaka me na motema kati ya motema. Na kati ya motema wato za pembe na motema. Pona nini parce que eza chona. Ena mibali mona mosika lelo biso ko lingaka lelo na bala yo. Ba coup de foudre ezali. Ndeko mwasi ya lobi yaya na yazo tchaka mobali pression mobali ya bali. Oh mobali atikaka mwasi na Congo. Mais yaya aussi était au courant que mobali atikaka mwasi na Congo. Azalaki na yo au courant. Elle était au courant
ke mobali atiki mwasi mais pona ye amone ke po a gagner motema ya mobali andimaki mobali a déclarer mwana liboso mobali azwa mukanda baboti bana mibale tango biko bisa mobali apala mobali abi mais non yo yebi bien ke ngana utango tulingana ki na yebise ko ke na tikaki mwasi na kin na sala e promesse karaté na bala ye. Comment est-ce que je peux casser ce mariage-là du jour au lendemain? Kakaboye. Mon bal azaki clair. Du jour au lendemain, na la mouki, li bal koufi kaboye. Moi ça salinge lo au mongote. Oh, ce qui totali bien entre biso mi balé, ngam na faussé, ngam na sel ma be, ngam na trompé parce que ngai wana zolo baboye. Quand il y a déjà na poche. Ngam na sel ma be, ngam na trompé, moi sinanga, ngam tuna lingio, le to komi na bala mi balé. Tu penses qu'elle ne souffre pas? Elle souffre parce que c'est ma femme. Alors moi, si n'a la bala déjà. Je ne peux pas m'engager na yo na makambuya li bala. Que to bala na, to boti bana, oui. Mais, moi, na s'engager que to bala na ezate en tout cas, kati nanga nazo mona moyen te. Kati nanga moko esprit nanga mo ezako reprocher ngai que non. O tika moi si na Congo. O balaye malgré to bote ki nanu te to bala naki o tika mwasi na Congo bala mwasi tu peux pas la décevoir pour asali le côté asali le côté yango la bolingo musuza ba bolingo circonstance ya mikanda mabala poto ezana ba ndenge belé circonstance ya mukanda mobali azomo le na souffrir nazo mukanda o noki polobi na bengisa mwasi nanga malheureusement ndeko na biso Jani Fay pa son âme akomone kotanga matiba kunda e komone bandotanga makaka na uto tanga kutu ya papa Wemba pa son âme akufa combien d'années l'artiste ne meurt jamais donc ndeko mwasi ozotalanga ko forcer mobali te po bala yo. Biso basi toza bato bolingo nzamba sala bongo kati na biso mais mibali ba bato bolingo te yango zomona na Bible nzamba zoloba mari aimez vos femmes et les femmes soyez soumises c'est tout nzamba zo senga mutu nzamba o senga na mobali alinga mwasi na ye po ayebi ke mobali bolingo za nature ya mobali te yango foko kamoka to soma mobali asali bo soko moni mobali boya ke ko bala mwasi mobali akovanda na mwasi 10 ans baza union libre mobali azotala mwasi wana nde bazo vivre azozo ba défaut ta mususu mosa na ba critère ya lingité du jour au lendemain soka ke ko bala mwasi aletse lo pete na mosape bimisa ya miso bato bo condamné été cela veut dire que motema na ye ezalaki nango libanda ezalaki na kati ya ndako te sika bavanda na mwasi bolingo eza mystère ndenge ndeko oya mwasi mobali ayebisaki ba vérité que non moi je peux pas m'engager dans le mariage parce que oyebi bien ke na tiki mwasi pa asalingi eloko moko te ngamu na trompe ye toboti bana mibale ye kuta boti nanu te mais na bala ye toboti bana mibale moyen azwa ba engagement ya mariage eza te mwasi na koyoka pouf souci ekoti na mutu souci ekoti na motema visible ekatanaka te ekatani pona mwana ya mutu mususu o aza mobali visible ekatani AVC maman Nito, au moment où je te parle grande sœur nanga asala AVC pona mobali mais le kola aza mutu ayebani te moye lisolo nebetama eza te naye kopesa yo lisolo na ye parce que makambo oyo ya Jani Fay ezoleka malheureusement aza ba faculté nyonso malamu te moye azala vraiment mona penza makambo yo ya Jani po akufi boye na pardon balobi ke za AVC na pasi mama Nito lelo oyo na azo souffrir biso bandeko nde to souffrir na ko s'occuper na ye lelo oyo nde to so anoboye mobali abima na France a changer mboka kenda atika na bana mibali bazana mawate atika na bana kenda tika mwasi asala AVC pona ye mwasi aboti ne bana mibale mais le kola bolingoneze ki na mwasi ne ya Congo mobali atika mwasi na bana
Atiki moi c'était en bonne santé, atiki moi c'est en état malade. Moi ça c'est AVC. Pona ye. Boyebi ke biso so tozana ba nerf ndenge moko te. Eza bato baza faible d'esprit, eza bato baza fort d'esprit. Yana bato bana ba nerf solide. Neti ba biso boy. Ngande bo tala nga naza na nerf solide moko mais vous n'avez pas l'idée. Naza na nerf solide moko. Ngayo koko sala nga nyonso. Na kolamba penza fufu na tie wana na fopa pe na ngwela mlenga champagne na meli. Moi je suis comme ça. Moi on peut pas me battre comme ça facilement. Oh bah que na sale boya ko souffrir rien du tout. Naza mutu na koyoka passe mais na kolinga te passe wana e dominer nga. Ezo place na kati ya motema na nga te wana nga te. Passe wana e dominer nga. Ezo place na kati ya motema na bana ko souffrir. Yana batu mususu ataki kalika moko amukie e bandi konyokola e bando baki boye pona nga mais tu t'en fous. Les gens ils parlent toujours motokoki ne koloba et surtout na mokili ya lelo tout est permis na mokili ya lelo mutu nyoso ko koloba nenga lingi mutu akoki kolobela mutu nenga lingi mutu akoki kofinga mutu nenga lingi mokili o lelo nyoso komi nango permis. Ça va tout vendre lieu ba fingi. Mais tu t'en fous. Si tu as une bouteille de champagne, déboucher champagne, mais là la pongi. C'est tout. Ou ko bebi sa vie na on te pona mona mutu mususu. Lelo o bato ba o souffrir baza banani. Bande koné mutu bazo mona pasi. Na bana ye AVC parce que c'est na ba nerf solide te. Azana nerf solide te. Ba vérité au mobile yebi se babi la vérité blesse. Et blessé tellement et rongé mon témanaye jusqu'à ce que Katie Moussissa Yamutu. Mais ce qu'on m'a dit, Wanaza naït, Azo Dondo naït, Azo vivre naït, allons la France, Anam Kandane a 10 ans à poche, allons en France à Kenda. Ayo ki mawada? Moi c'est Abela. Allo ba la famille à moi c'est allobi que dès le départ tant to lingala naït, ça Kenda na moi si. Natika moi c'est en Afrique. Mais le quoi te lingana kina ye. Yenda zakina beaucoup plus d'amour et d'espoir pour le baketo kobala. Moi je ne pouvais pas quitter ma femme du jour au lendemain. Elle m'a rien fait. Dans l'histoire, moi je suis fautif parce que c'est moi qui ai trompé ma femme. Vous avez mon temps réflexion, vous devez réfléchir. Babi, l'amour est aveugle. Non, l'amour ne rend pas toujours aveugle. Tiens. Donc c'est pour vous dire que il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le silence. Batou bazan ba problème bazan est belé. Mais le quoi ba yebanité. Maye ma kamna ebi ma sur la toile les athées. Famille on a babi tozana pasi. Tozana pasi comment on ndeko na biso ninga koma pona mobali. Bana mi balé. Biso on est komi ko boko la bana. Biso to komi ko s'occuper na ye. Il fallait qu'il attend mobali en autant au moins si Asali AVC, Azalata présent, Azota charge nae, à s'occuper na moi si nae, mais lui c'est tout le contraire. Il est parti. Abandon, vraiment abandon. À Siminzela, à qui? À Tiki moi si. À Tiki moi si t'étais en moi si en bonne santé. À Tiki moi si t'étais en moi si Aza déjà malade. T'étais en moi si déjà sali AVC. Il y a moi un petit conseil na bandeko botala. Motra mutana ndenge na yazo la kamakambo na ye. Mais kolingate okufa pona mwana ya moto mususu. Kufata pona mwana oyo bimisi na libumu. Tu peux te battre pour ton enfant. Soko za maman, ou mema zemo bota bana, oui. Oui, moi je peux mourir pour ma fille. Pour mon enfant, oui. Mais kufa pona mwana ya moto te oya za mobali parce que mobali le cœur de l'homme, mobali akoko lingo lundi mardi aboyo. Akoko lingo mercredi jeudi aboyo, c'est comme ça les hommes. Voilà pourquoi Nzamba zo yebisa bango ke Marie, aimez vos femmes. Recommandation à Seigneur. Nzambe moi zo yebisa mibali ki bolinga basi na bino. Parce que biso déjà basi Nzambe ache déjà bolingo mingi kati na biso. Yango motema moi c'est supporter makambo ebele. Yango moi c'est azalake. Mobali azoli mbanda. Mobali azui moi si mususu. Makambo asaka na mobali na ye. Moment intimité ba partager na mobali. Mobali azo partager un peu na moi si mususu. Mais tellement bolingo. Azo baka mobali azala moi si morote. Moi ça zo vanda kaka.
basi tozara tellement bolingo kati na biso. Mais mibali, ce n'est pas le cas. Tomoni, même liwa ya ndeko na biso, ata tolobi ke la brune a tout bien mérité. Aza préfecture te, mais comportement. Ya makambo, oya bandeki kosala, oyo mobali azomona, sala ta makambo na ndenge kobatama, moto azomona te, boboti bana misatu, ozu susu zemi, ya mobali mosusu, ata bazolo baki ozoki zemi tango boboya naki, oui, mais kozongisa na kati ya ndako. Azomona kiba, oya nga baza, oyo misatu, oya boti na mobali mosusu. Eloko wana na kati ya mobali. Eza ko ronge mobali. Mobali azomi mona kaza eloko te. Mobali mwa linga te bazo ye mwasi. Mibali linga te. Mibali bazata abweni na mwasi azo linga mwasi souffrir. Abweni na mwasi mazo linga te mwasi wana zo mobali mususu. Babweni na bango ya desela 10 ans. Mais liko yoka te mwasi na koma na maboko ya mobali mususu. Mibali bakoka keloko wana te. Mibali bakufaka na ba shock wana. Abweni deja na mwasi ya. Mais moi ça suis mobile yé penza motema azo kokate mais moi c'est asupportaka mobile azu moi si mususu au moins qui pas que moi c'est peu mususu otali bon et simbi te je m'emballe allez tokabwa na biso tu te fais belle vandi na olobi binzambe pe ayeko peso molonga ni mususu pe mobile asala nini alingi yo bo vandi na bino pe mais mibali malala motika la célibataire à vie poya sepela. Alors, on dekozo talanga, ce qu'on a na mobali, qu'on force ka bolingote, qu'on force la main à mobali te pour mobali à balayo, qu'on bale faut être na motema ba tena zo moi si on a casé na la telo pété na mosapi, mon kilé mona ki azayanga. Mon kilé mona kaza moi sinanga. Mobali, likambo libali faut uta na motema ya mobali. Il faut uta na motema ya moi cité. Mobali abala comme si par rapport à selon comportement ya moi si ya onde tindaka mobali abala e comportement ya moi si makambo ezo sala soko zana ba critère mobali alingaka oui mobali akobalo mais ozaka balanga poto boti balanga poto umeli balanga bwaneza ba faux mabala bino ba jeune bo talanga bokotaka na ba je wana te bo force ka mobali kozoka ba crédit ozoki na kozo crédit pour mobali abala yo ozo crédit pour ça la boy pour naka bolingo libala te linga mobali ndazo crédit aya ko bala yo yo kozo crédit pour mobali abalo yenda zo crédit aya ko bala yo ndeko na biso na mwasi lelo yo vie baby mais mobali akena ya akei sans réflexion sans réfléchir akena mais ya tikali santé baby via komika kotala boy azuza ka lelo na lobby molimo sani ezonga poto uta mabele to kozonga pe mabele voilà le kamanga na partager na bino yango soko tali vidéo nanga eko sepe na émission nanga soko za commentaire ko sala osali okipe ko tia j'aime soko sepe nango okipe ko partager na bande ko mususu bango pe ba profiter ba sa nini ba yoka batu bazana ba problème ya ndenge na ndenge ba situation za ndenge na ndenge me ba oba yeba nite moko ba makamuna bango ezate yango bozoma ke bato ba yebana makamuna bango ezobima sur la toile bato bazo vendre la pona ko solola yango mingi neto na yebisi bino ceux qui ne quoi moi ça benga ngate pour pesa ngali sur la grande sur ne parce que les solos similaires na les solos de konabiso Janify de konabiso atiki biso mais yende kona mwasi azana na bomoy de konabiso atiki biso balobi ni na médecin légiste balobi ke asala ki AVC AVC utaka nini utaka na ba souci ceux qui ba souci leki e kati musisa ya mutu musisa ne kati makile sopanyo na mutu ya honde AVC soko za na chance okipe ko bi ko zungi normal soko za na chance te otikali pe na ba séquelle ceux qui posent la chance pété et mimi na liwa ndenge mimi ndeko na biso jani moi mukina ndekela ko partager bino yango wana ba forcer a bolingo te bolingo ba forcer raté moi si ko forcer bolingo pas mobali te mobali pe ko forcer bolingo pas ya moi si te que Dieu vous bénisse God bless you.